émission kitoko, merci na ba question na yo, bato balandi biso pe na sengi mo ba grand merci quoi. Voilà. Mais si vous confirmez que vous Nicodème, entre bien comme musicien, boya ba Gims, boy, yambaki c'est un tutu à l'obi ba Gims, bat mo fo tia bango part na musique ko ba sala. D'abord comme on a ban ba musicien, on a ban ba botam na poto ba congolais mais ba ko honorer pe mboka. Yo lecture no sala tambo beta na diba na mboka. Nicodème, est-ce que ça soit déjà pétant depuis que kota maison mère ya kota na fait rigoler si cause alaga vous en bon terme boso laga. Aza kulutu ex-patron to kabona na musala, yi etika ina société na ye, ngape na mo travailler pe na le coin de la forêt et netsinga leo na luga masa na ngai likinga. Ba yebisanga ke ya akomane akoma jogo. Nisi likinga c'est un bon chanteur likinga il est temps de travailler au moment que likinga aza ko incarner azo yemba faire rigola makasi. Mais na luka kae boy natala msuna mone na ndule boy mais ya akoma msuna kop muso ça la pe passi mais za yelo mo bo so yelo za yayo. Eza yayo. Mobembo tala ndenge na kei koluka la vie mobembo natiki yanga bolingo na pale na beleli yo moto mesana ko kabola ba bolingo ya batoro na beleli yo seli oyo ozali kolambela maboke ozali nde kolekisa tango na yo pamba ya sheri tangelanga mboka bakaba mobali nakende na rumba nakutela yo selio mukusali ya ntina mukusa oyo ya kwakara nini eleki na ye elengi fiko fio yo moko puna sheri ya metsola na oyo ya mwindo ngolo nani eleki na gu fiko fio yo moko puna. Bon dimanche à tous et à toutes. Merci à vous de nous renouveler votre confiance à travers votre magazine de chronique musicale, c'est-à-dire à Sensation 7, là où nous donnons l'opportunité à tous les artistes évoluant à l'intérieur, tout comme à l'extérieur du pays, de pouvoir s'exprimer. Comme vous le constatez, on est bel et bien à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Limité. On est venu voir un artiste pas de moindre. Lui, il s'appelle Nicodème, l'artiste au sein du groupe Wenge Musique à Maison-Mère, cher à Weranson, Nguema Makanda, le roi de la forêt. Merci beaucoup. Donc, tu profites au Pessambote na Pichu Mangaya depuis Paris et puis tonton Banda la Cléboa. Cléboa de Souka na Masolo, Gouloa Mayala. Réalisateur wa Vandi si Masolo, des missions de Bomo ne Vandi. Et ça pour la Gouloa Mayala, là, image à Kitoko. Merci na Gouloa Mayala. Et puis merci beaucoup na Pichu Mangaya. Donc, c'est-à-dire Souka la Moisi, il y a Rosaranate Moisi à Pembe Pichu Mangaya. Et puis Cléboa, toujours tonton Banda. La pointe. Merci. On va directement prendre notre invité à Nicodème. Bonjour et bon dimanche. Bonjour Amos. Sentez bien? Oui, santé pepele. Nangolo Nzambe Kimeza nango. Nzamba zobatela vraiment nyoso za kitoko. Nicodème, osa sumuta représenté au salit Tumbele la musique. D'abord Pembe na Weranson. Travail zokenden. Ouais, Pembe na le roi de la forêt, na PC non bambote donc bon dimanche passe à Zali. Travaille les gars très bien. Au début que les loyaux qu'on voit tant et retravailler na grand artiste Mbokanabiso, le roi de la forêt qui est mon patron. Donc il faut toujours évolution ils allaient toujours dans le travail qui est super et puis on a preuve donc ils ont bien. Mais à l'époque, tant au côté de maison, bah tu peux faire une chance bah on a comme si tant on y a qui bah bien Nicodème n'enga ya roumé la terre au long manaïka. Mais le lot roumeli peut-être bah tu bah habite aussi maintenant combien de temps on a Wenge Musique à maison mère. Le 26 mars, on a totalisé 6 ans. Le 26 mars, 6 ans. Bilan là, sur le plan musical, Nicodème, Nathan tout seul la maison mère, ça va? Ben, toujours, bilan, il y a un kitoko, bilan, Nathan, on a scène la maison mère, artiste, il y a une œuvre, première œuvre, on a Tchaka d'honneur recevoir, on a Ingeta, deuxième œuvre, on a Tchena formidable. Puis sur le plan scénique, on a un concert, toujours public, bien, on est toujours en communion avec la grande public et l'essentiel, c'est vraiment un bilan positif. Ouais. Mais Nicodème, d'abord, secret dans le travail parce que même si vous avez les bossos, tu avais beaucoup marqué, vous avez figure emblématique. Vous avez la maison mère Nengemoko. Batumsu ba mona rona musique ba Nicodème amutmo za ba kisi ya makasi yango na wera sepela na d'abord secret dans le travail yo mo personnel mes arani
C'est qu'à travailler ça qui discipline et puis que c'est donné na parce que nana boulot musuna sala raté au moins cop nanga inde obi oyebelinga na musala musique oyebelanga na musala musuté donc musala nanga musique c'est pour cela na mi pesaka na musala oyo pour na gagner pour na gagner peine nanga et puis c'est mon travail donc c'est très rare que la discipline et puis comme mi pesa na musala kisi ezala ka musala et ça travaille qui c'est ça travail donc au cause on a travail moi que qui si bah tu vas le qui si on a travail tu vois au moment que ils ont combiné mais donc qui si yamakasi ils allaient travail discipline ko mi ça et puis ko travailler ko soit au travail donc c'est ça qui se nangai et ça travail et l'on souhaitait quoi. Je me souviens à l'époque tantôt ça émission de la radio 7 Nicodème Azalaki toujours présent et puis avec beaucoup d'humilité. D'ailleurs, nous félicitons déjà au départ. Mais Nicodème, d'abord donner et recevoir, parce qu'il faut que Molo pour comprendre vraie carrière à Nicodème. Donner et recevoir à l'époque, Nanzembo Tchaka Liboso. On va le bannir Nanzembo. Ben donner recevoir et ça maloba déjà donner recevoir ils ont déjà donc ils là qui juste un minute biso to mbaga bolingo ils là qui na ko loba mingi na katsa amour o ils amour perdu et puis mingi ils là qui message clé là qui donner recevoir quand tu donnes tu donnes à quelqu'un voilà la confiance, quand tu travailles, tu vas gagner. C'est un retour, tu vois, c'est recto vexo, donc c'est un retour. Et même dans le domaine de Bolingo, linga moninga na yo, moninga pa linga yo, ba retour tu es à la kaka. Donc parler ça qui est lo moi amour, na loba message moi ça na katwana, et ça là vraiment un message d'amour, il y a amour vraiment donc amour mot perdu, mais et puis na ba conseil belé na pesa na katwana quoi. C'est la biswango pour ça plaisir na bana Dallas ainsi qu'à ma soeur propre na Londres balingara makasi donner recevoir mukusali antina mukusawa ya kwa kara nineleki na yelengi fiko fyo moko puna sheria metsola na ya mwindo ngolo naneleki na gu fiko fyo moko puna ye rikelu waula Franco Pechi basi balula bolingo mibali balela bolingo tokolove akungwati ayamposa tokolove akungwati Sébastien tokolove Bensomni kungwati namoyi makasi na pelisi munda na luka mwena bosana yo na monite ba souvenir bien leki na bechere la maloba na nga efface ba verbe tout natiki kaka pardonner chéri boma oboma o bomelanga moto boma absence na yo nazo supporter kozanga yo nazo koka te ide ya chocolat utana kakao oya koboya nyaya te pardon elubu ya kunanzo. Merci, je pense que Bobeti Maboko, il faut sentir qu'il est artiste à Zoemba. Mais Nicodème, modèle, non, modèle, non, Ezaranani, le lot de Nengo sa musique. T'es modèle vraiment, bah modèle basé belé. Il faut qu'on ait un modèle et belé sur Sangisi Bango, au Bimisi Kyo. Na cause un modèle mon côté identique, mais na zora tant moro ya ko salara ba écoute na ngai na ba grand au basala valeur ya musique congolaise. Na koyoka bango ozomona ke nayoki nayoka papa wimba madilo system pepe kale yampanya kinkester mene ya dona yoka bango so nayoki bango et puis nasangisi bango na bimisi kingai donc ba modèle basé belé il faut toujours que fond la litoi ya koyoka bato basala ba œuvre na kata mboko quoi. Je suivais émission mo ça qui na l'empel là-bas qui a yoka na timbre il y a juste des mots lopo. Ben bon voilà vient biso chako sur le babongo ça juste timbre qui bien sûr ça koyoka kaka ko travailler tout travailler na wenge ba bilo na bango belé ba JDT ba imba ba babi ba mabiala na imba ngo donc ça juste kaka ko koyoka ba travail bango ba sala yango mona mso muto koyoka ke Nicodème zo imsa timbre JDT bon c'est bien muto force ala na ba il faut avoir une couleur belée donc ma couleur belée et surtout na cop na musique dans la
sur bosali est vraiment asika bato ba s'attendre peut-être ba yoka ba biki caché na yango wana Nicodème ayemba bongo mais bakolo ngate ba yoka oka ki uzana image jaune faut ba kamwa o ayeli biso ndenge mususu bondeni nous faisons ba recherche ba nini ya koyi baka ki ko incarner ko yoka ba marambo o bakolo to basala quoi donc so neti molo moko ya moke ya Jackie et ça peut m'embêter hein, parce que y a animané ngiyama sans problème. Ouais, ils ont ma bête, Mobembo. Mobembo, talandenge na kei koluka. La vie mobembo, na tikianga bolingo, na pale, na belelio. Yo moto mesana ko kabola ba bolingo ya batoro, na belelio. Bien. Alors, d'abord, Nicodème, au Sarandé, pour maîtriser vie privée, na vie professionnelle. Parce que les jeunes et belé, vous allez emporter un succès, et puis après, vous allez s'embrouiller. Vous allez un belé, toujours maîtrise, toujours humilité. Au Sarandé, comment? Ben, il y a des choses différentes. Boulot, il y a boulot. Parler famille, madame, petit, il y a peu de donc, jamais n'a mélanger vie privée, vie familiale, na musala. Donc, ce qu'on mélange au bon au bébé ça. Alors, il faut qu'on ait l'eau à la place nango. Donc, ils ont na sali bané belé, na déjà na attitude de belinga nango na. Ils ont par rapport, ils ont peu secret nanga. Secret nanga pe yango na yala ki au monde que un jeune comme moi nazape na mère na parler na ba petit donc lelo ba ndeko na biso musufi ba sambria ça dépend na mutu ndazo musufi ba linga na été ko zana mo sina parler ndu musufi linga na été donc voilà mais pour ngai ezandenge nzambe atindanga na mukili nazala bongo donc nazala pe na o ngai to butsusa la pe bana. Voilà, donc je parlé, j'ai parlé, maramba boulot, et ça il y a boulot. Donc na sala na kabola yango bien, na kabola yango très bien. Et y en a temps il faut nos avion, on a un hôtel là bana, et ça en a temps au pays qu'il faut na la présent, ça fait une année yango na moni ba na ngaité pour un boulot. Alors ce qu'on a joué vacances, c'est que toi na vacances, on a temps il y a un hôtel là bas, on a scopé pour un hôtel la famille. Donc voilà quoi. Sur ça la musique de Nicodème. Bongo c'est l'onin, le lomo tangotala. Ah là, on a évité, hein. Parce que nous avons mis l'Arabie Nzela, on a évité. Donc, on a joué la chance, il y a autant de classe féminine était. Ce que c'est qui n'attend pas classe féminine, peut-être nous avons mis Onin Nazala. Bon, le quoi qui est déjà que dès bas âge déjà, après ça on a déjà don. Il y a Arsus, ce musicien chanteur. Il y a déjà un gaï. De yangona déjà nzamba pesa ngai donc na habité ceux qui appellent ça en musique était yende ngai ba soki ni nga nazala. Est-ce que ba source d'inspiration non parce que banze mono belé la voix non Nicodème ezaka moi mélancolique ba source d'inspiration non tongo au composer banzembo au c'est ressource ça wapi. Bon composition na ngai tant na composer banzembo souvent ezalaka na ba moment moko muninga na ninga mwana natation motro na ok suna ke ça sport na ngai ya natation na beti ba corde na ngai ezapé ba moment on a zoa temps ya ko s'inspirer et puis na linga suna oyemba na transmettre bato oyo ezana kati na ngai c'est ça ya te ko zo yemba bato ba sentir l'autre faut aso yemba bato ba sentir oyo yozo bimisa na kati na yo. Donc source inspiration na ngai si je suis chez moi à la maison calmement si on a calme j'aurai moi inspiration et puis si on beta na play et puis si on a bien petit na to travailler guitariste soit avant il y a banika ko composer linga ka ba rythme ki ngana oyemba na créer c'est important na côté on a ta box na ngana bombi parce que c'est inspiration et ko ya siko et après me sur lobby ekima alors tant œuvre d'esprit tant s'inspirer na mélodie mo bobina maloba mo faut toujours ko bomba ngo bomba ngo pour lobby pour ko salela ngo quoi donc na zo atana nga ya travailler na parler guitare ezobeta à tout moment pour na zo moi inspiration quoi. Yeah. Inspiration. Alors, mais tu belé bautuna motuna la maintenant Nicodème au tambol bambo qui belé à travers le monde na Ranson ngema kando za président nayo d'ailleurs de PC bambo te belé sikazali oui mais si vous lecture une autre musique n'est tant que jeune tant qu'on observer est-ce que musique comme on a ndenge bo ke bambo ka mususu ça va bo mbabino très bien musique n'est pas tambol. Ben oui
tokena ba coin moko ya monde ezaki bayamba biso bayamba biso déjà bien. So déjà producteur aye na RD Congo aye aux orchestre monnaie le roi onye musique maison mais pour même bino na pays étranger c'est là veut dire ça na demande. Ya ba fano ba kulubi atali na angle on na mboka na ba tourner baza boye ba besoin maison mais yo bête. Album na bango bimi ya sika faut ba kosela biso ba concert et ça sur demande à la grande public na limite que producteur moi avant d'aka pamba boy aye azur orchestre qui non il en a demande preuve en étant to komaka okuta na ba fanatique musoma na étranger t'aime bien ala na ramna yo tam su boza ba mina ba page mais bo so la raté mais sur place explique comment ngam na komela ko ngabo c'est moi tout ça on comprend que total à marabatu ba marabiso bien donc ba marabiso qui tourne musique congolaise et ça toi na et ça quoi Congo ça quoi poumon et Afrique les loso tali ba tu belé ba komi ko sala musique ba source d'inspiration na bango ba coup d'œil na bango ba boka ngoka na Congo atala ki na copier na sala mambo ba musicien Congo ba salaka yango ni pe lelo ba mi ko évoluer na ba coin na bango donc musique congolaise na ba pays étranger totambolaka ça va vraiment kitoko ba marabiso bien musala pe kinda nango kitoko surtout petit concert bato bazala présent pour baya ko tchabiso pourquoi ouais. Est-ce que vous avez un jour au sala orchestre nayo après Maison Mère? Là je ne sais pas on est vraiment Nzambe la vie appartient au Dieu et puis destin est Nzambe futur est Nzambe l'autre fandi même sur lobby to zalate je comprends donc alors ngana rolo bateke bo lobby na sala orchestre oui ça nango projet mutako ça pour orchestre nae mais na rolo bateke c'est ko lobby pe na sala orchestre bo so Nzamba lingete na sala orchestre donc nous sommes tous les gamabou Nzambe yem tayibi ko kumba biso ba nae yem tabomela biso avenir à lobby Nzambe ne mtayibi. Quand vous avez le camarade na bango carrière, nulle part parce que je me souviens à l'époque, il faut qu'on se le dise, hein, il y a 10 ans passés, 12 ans, tant on a la radio, na équipe on a na bango, ba chiki to ba ningam so na bango, bazay belé ou on a na bango, bamsous pelo ba nulle part. Et comme la robe boté lobby a maso aboma vinae par rapport à carrière musicale, comme la radio hermo. Bah regret on est aux arrêtés faut regret faisala toujours autant là que netsinga le na luga masana les kinga ba ibsanga que ya akomane akoma jogo nesi les kinga c'est un bon chanteur les kinga les temps au travailler au moment que les kinga za ko incarner azo yemba faire rigolo à makasi mais na luka kae boy na talem suna mona na ndule boy mais ya akoma même suna cop muso ça là peut pas si mais ça yelo mo bo so yelo za yayo so za yayo te et mon ana un jour que ça yote donc vous avez yemba na yo mais uza don na yo za musique mais oyibi musique mais ba ma ça peut belé uza que to banana un peu musique le lope ba ba cadre na ba entreprise mususu baza ba directeur ba mususu baza ba bu banana ba ngondule après 4 ça qui continuer musique qui continuer une chic on est même place moi comme ça na ba massa na ba sala na ba DGM na ba de Gérard on comprend ils a qui une musique ezaki ya bangote maintenant ba otalanga ba bi ya yo pena ndule ezaki ya yo puis tout ça liboy bon ba ki bureau ngana ki podium na ki alanga nzembu na mbela bato donc voilà keba biso to tika na micro na micro sur l'idéologie alors Nicodème et le reno lingara te na vie parce que vous êtes un être humain moi je dis ça parce que na bio personnellement aux amoutemo à caractère mais ndingo ozo vivre na bato et lo ni olingaka te na vie so muta sali obi oyo loin de moi bon elo ngana lingaka te na vie ya na lingaka te oyo même na bato ngana kana bango même na libota nga ba yebike na lingaka so muta so bisanga leka mo eza la vérité ezalaka bien que tant musu batino ke sala leka mo oye obisinga vérité mais so kosi après na yo ye bango ki okosenga franchement wana to kabwana donc na lingaka te mensonge ya mabe faut montrer la vérité c'est très important libéraka bien sûr la vérité monsieur ko blessé moto directement et malamo est blessé moto et panzi pe makita mais même soit libéré il suffit quand monta yeba qui bon na ba vérité donc voilà ce que j'aime pas c'est ça mais na ngate moto a comme ça na ba vérité la vérité za Nzambe. Et même si la Bible est comment il faut toujours que le barra cause à la front le barra vérité pour libérer quoi. Au prier à paix.
Ben je suis un chrétien na mto nzambe nga za image nzambe nzambe akela asala biso na image na ye do nga moko nzambe parce que nzambe akela biso na image na ye na yebi nzambe na crainte na banga nzambe bien si toi na monde masumu toi basumu ki mais quelque part vous ça likama na obanga pour nous préparer pe lola na ngai lo biso soto lugara lola jamais mutungo tinga funa gelifilo nga fo lifilo bat ba wela mbango bakina via pressé pour bakota ba simba bazala jugement nzambe zali oya donc voilà Tobanga Nzambe, je pense que mon père Vic Mons, hein, Mbote Sigazali, puis papa Tas Bové depuis Paris, on a pêché Mbote Belé, Patricia Atati Omar Osaka, ainsi que Jean-Marc Osaka à Londres, ma famille, Boïb Masolo Nengeza. Alors, Nicodème, Touro Yo Tchanzemo Mosusu, titre Nzemo Touro Ezane. Koko. Obete na portane. Nazobeta na porte ya batutu eza soki na Apocalypse 3:20 yo yebi c'est biblique ko eza 3 fois ko Apocalypse 3:20 enfin je viendrai chez toi j'ai frappé la porte j'entrerai chez et puis continuité donc eza message moko clé naya kosenga na la grande public o ba musique o balinga biso na beta na porte na bango ba fungola nga ba pesa ngai e matoyi na bango ba yoka nga kwa ya ona che titre koko pour na ko supplier ko senga bato tout quand on pour bato tout ba comprendre surtout ba na Paris ba Hollande biso bolingo na ngai jalaki alima équilibre na kata mesa motema na yo bolingo na concentralaki ebela mbata na mibambi na nzoto ngunyango pe na bomite Souci, bolingo love, ukomisinga lokola moto alala kanda komoko na baba atana ye na kaetsa butu na beti motema no koko yokangi ntima na yo boyoka ba je t'aime nanga Maria Maro Walter koko pardon papi ouvre ton cœur ne me laisse pas trébucher Coco, Boss Eric Mandala, ouvre ton cœur libanda, Kuluna ya souci, Coco, Nazobeli la dodi, Stayoti, Kingala la libanda, Motema, ah chérie, au télémika kaboué, Yakato kinde kubina, Mbouleza likolo, allez Nicodème, bengaye, tu y refrain, Amboula ye komiko inda likolo, mama wo. Papi le roi komi na inote mama o bakaki komi ko pasola ntima papi le roi mwana mera mwana nina note formule ya suka awolaki ngai séparation papi le roi zoga meki kolona bolingo na ngai pana ye mwana mera sundolinga na ntima na yo Caleb Lola sundolinga na ntima na yo makambo na yuliselaka yango yo Shilvan Timba makambo na siete laka maître qui mafuta kabongo na siam donc voilà nzimo ba fie belé ba Hollande biso sai bango bien sarala te boza teme belé kokoko fungola ka mutema ka mola ka muta okota maman Rachel Narcisse depuis Gombe to peshe bambo te belé ainsi que maman Nanette Binene et bambo te sikeza mais sikoyo public ba yambi nzema ngonde ni Nicodème public ba yambi kokoko kitoko ba yambi très bien tant album ebima qui formidable ba pesa nga litoyi lo kodaki na ko frapper ba porte ba fungole mamo ba porte autour non Nicodème yo betela so ba kokoko boy po nini kokoko makasi boy na ba porte ba na mitema bato na ba matoya bato Nicodème yo frapper ba beta ba kokoko to fungole no to kai donc bato ba fungola ki ba yo ki ngai ba ki vraiment coup de chapeau à l'artiste et puis courage à l'artiste et Nico c'est bien. Donc bato bayambi nzembo kitoko partout batutu ya Mikeli batutu ya partout même na Kinshasa bato bayambi nzembo kitoko vraiment clip bona Nicodème bato na mutu na musée au Tiba moyen clip on a réalisé qui en on a réalisé qui on a États-Unis moni pourquoi en États-Unis tout ça ba professionnel des métiers alors faut pas que ça la biloko ça la galwa maboke ou bien nini ou bien ba jemo boy tu vois donc faut c'est l'homme botom là bon à tel peu concordance en Congo na ya yango na malobela ka ta la pe non après c'est la bisoni mon lelo ba défi comme moi trop
lelo faut kolongola ba défi ozomona ke ba jeune musupe ba ndeno so ba libanda ba osala ba clip na ba valeur mobo pourquoi pas nous les artistes congolais faut tout ça les logos mo impeccable tant qui même na ba télé internationale ils ont la valeur il y a basa ba on est ligne ya ko diffusango tu vois donc Papi Leroy formule la souka carte limitée moto na bela nzembo acha ba moyen na réaliser clip à bongo na ino salon libanda na salon na ba réalisateur moi bien moni lelo tout ça na Achille Baloume c'est un jeune congolais aza mwana moke musala na ye ezolakisa aza monene na musala c'est pour cela tout ambolai na ye tokiti na USA tosali clip wana donc eza par rapport ba moyen so ba moyen ezali osali lora bien alors le coin ngai na ko frapper ba porte pas bateau na ngai na frapper na mamutu na image na son na test na mélodie donc zéro bêtise mamutu donc ça va somenze ma panen bon ko somba c'est trop dur tout travailler aka na bateau tout travailler aka na bateau mais ça travailler na bateau tant que on a limité ko to comment tant que on a limité na ba nuance fo na za na bateau ba prêtre tout ya monde ba chanteur ba yemba ba œuvre na bango ta Sotali Céline Dion a sala combien de chansons Jean-Jacques Goldman mutono pesa voilà il y a des choses à interpréter so aussi aussi même Jackson aussi te belé donc c'est normal il faut na cause la nangai na s'inspirer na komi mais na tali côté mon na limité na ça l'appelle na parolier aya pesa nga idée ndeni to kolambaje pour tango ekena mato ya bato jeza la bien siko Weranson, tant on vend Boumona Wera partout ici Gaza Nicodème Ali. Lelo, faut qu'on se le dise juste après Batumsu Bazaki Lelo, ceux qui ont un podium, il a ça que Weranson Azali. Et l'on est ça qui Weranson Alinga Mingi. Et ça qui incarné le roi de la forêt, moni faut là toujours une image il y a grand. Le roi de la forêt est grand, on a travaillé dans l'orchestre. Alors si je fais bien mon travail, il faut retour et toujours il y a confiance. Au moins temps on sur confiance, on peut ça ba opportunité saisir en marquasi. Au salé yango pour ça bien. Les aka juste na travailler naé, en défendre orchestre naé. Yango retour il y a confiance wana il y a quoi retour à confiance wana ezoya amour wana ya patron à travailler naé, c'est normal, il faut linga biso baleki naé. Fallinga biso baleki naé zate ga ina biso fallinga biso baleki naé toujours na implice pour la société naé qui n'a toujours les bosso. Patron toi linga travailler au hasard apte à travailler pour la société et ça a toujours na niveau likolo. Est-ce que Nicodème a dans la confina ba musicien mususu yo bozana ba on a monde na bino boyo kana raté otai bobia nga musicien na to kana raté vous appelez conflictuel non naza na confina mutu mote ata mutu mote pour natala aka karenanga baya bali mutu na mutu ana kona ya osala bulo nae na ngai confina mutu wana iza ngate ngandi na za nzambe boye nzamba linga conflicte nzamba linga rankinité nzamba linga jalousie nzamba linga te ke ba haine ezala bo finga mutu na TVT na zo ngai pena na vandi bona no baki yo musicien wana tala kutu boye ngai non kokata bona mamo do kinga ezo changer on ezo longwa kinga même bat bota na parler ba bagité on Nicodème a pété ba plan boy ameli yo benin tu vois donc on est en ngité ngai na tambola bo sembo po to ba muno marambo to ba na munoko na banu ya rattrapera biso na mikolegeleka ba ko mo biso talo lo ba boy ba préfet aux ala talo lo ba talo donc munoko oyo ava ko lo ba faut retourner la langue 1000 fois pour bimisa makambo bien quoi. Makambo mokili pe inspiré ko ebele l'honnêteté makambo sozo bima d'abord moi si et pendant moi ça représente l'honnêteté. Moi ça c'est très très important pour nanga. Nga non de to vandi boy. Bana ba bimisa biso na mokili. Eza ba maman. Faut maximum de respect pour na basi. Pour na ba maman, ba tantine, ba sœur, la moitié moké, azana valeur makasi. Ngai vraiment nazara sensible so na moni bazo sala ndeko moi si mabe. Tamso ko finga, tamso ko beta, tamso ko violer, ba biloko tout wana sala nga mabe.
moi si au publier au sali ba makambo moko boye pona moi si de biloko to wana vraiment bandeko basala ba mama bongo faut batika faut pas pesa ba mama respect 9 mois au mema ko bokola ko komisa nga tata boye ngana raso na ipa mère na ngai Rebecca Ntumba na pese bambote na zonga toujours mwana parce que ko komati na ba âge ko garder ngana za na bonne santé boye eza bana mususu ba mama na bango pe ba garder bango bien te mais ngasi ko ngai mama garder ngai bien que nazala bien na za lelo boye ko landela ngai tout ça parce que ba mama ne ba la na bana biso ba papa ndeti ngai na biso ça fait une année na mo bana ngate mais bazana mama bango je comprends. Donc ngai musala ezaki nazo bouger alors ba mama wana obatika la ba batela biso to rendre bango sincère ya ko respecter bango ko pesa bango ko respecter bango ko pesa bango ba respect ya makasi ko honorer bango ko tia bango top ko tia bango ko pesa bango valeur femme la femme comme wana femme. Je pense que c'est la parole, mon sagesse. Moi, ça me touche personnellement que Nicodème a makambo touché société. Mais Nicodème, projet d'avenir na yo na kati ya groupe ici ko zaleza nini au-delà ya nzembo kitoko tsheli biso ya kokoko déjà ba public ba savourer. Projet d'avenir ezaka que tozali le quoi œuvre eza album to bimato martelé toujours sur la promo. Nzamba sungaka ke nzembo ekota pena ebeta ezwata nango ekanga mokili je m'excuse ekanga mokili bato bayokango puis tout ça toujours la métier à musique on fait toujours la musique le reste nzambe ga mutayebi quoi continuité nzambe mutayebi yebisaye ba vocal na tout oya sala depuis que banda carrière na asa la bisongo et ça bien même Chuki Lomboto na Clara Lomboto pe na Paris ba insister ki lo wana Chuki Lomboto bokulaka ya Chuki Lomboto bokulaka na pese bambote bana Panama na se ba vocal les belé non ba vocal na tout banda donc moi ndambuka ko sangisa les belé na bana neti wapi makambo yonga na moni eza cinema te pona ebisa baningano edo musamba makambo yonga na yoki eze semese te pona tangisa baningano lila lisiki ndeko bono na ndembela nkolo bakamila boto kizifo mbata nzakomba izo wae ozosala ngai oyebi nzambe yaka kolimbisa yo bomoto na ngai eleki mbongo na diama bolingo na yo ngadisisinga lokola bebe na maboko ya mama ata bapekisi ekolela koluka sisetacha na monoko na ye bongo nga moto nakelela pasi ya bolingo nani akosunga ngai Yannick Mbiye Alex Mbwini Galba rappelewe l'amour est une école de foot ya bamoure risque métier ya bolingo chéri ezali komi pesa oh formidable hein? Balinga kaka on ne sait jamais marqué makana kina Autriche on ne sait jamais kasi soki olingi moto kumbi nyongo pardon moto moko tajaliawa ako Ezebele. Alors Nicodème d'abord on toki ba vocal est-ce que on se retrouve dans ba droit d'auteur na yo depuis que bandi carrière musicale na ti na ba vocal to sali wana bon eza question moko vraiment na yebteni na roloba eza question moko piège na roloba ben on se retrouve quand on dédicace quelqu'un on a un vocal même dans nzembo qu'on se retrouver yango na déjà donc l'essentiel est yango parce que déjà de 1 tant déjà ba œuvre bimaka ezalaka Nicodème mutu akenda ko a sécuriser yango te eza souci orchestre mutu sécuriser ba œuvre donc ba droit d'auteur et les kaka na administration na biso administration ba binde nini ba sala rapport na biso quoi donc l'essentiel est que on se retrouve quand on dédicace quelqu'un na rata vocal na nini tout ça donc voilà ba gagne peine yango na quand on demande ba kulut no ba banda musique ba msuba okufa pauvre et puis ça robé mama makasi ça kanda fort et puis ça rappelle maman na ténère artiste congolais ba traitaka yaka mandia mtamatolo kosenga mais entre temps que mutosa musala ba droit d'auteur wana tout ça wana il faut ba artiste ba lera non yomuni lelo aussi l'été comme souté to comme esprit ya ba vie on comprend qu'il faut que booster ba vie kota ba vie wana retour zoya pour artiste à vivre parce que homos
Et là, tu l'as plusieurs fois. Piraterie, et comme le roi Gindogi Nambogo. Aux hommes, on a pena que mutazo teka œuvre ya mutu bato dépenser longo mbongo ba côté longo ba studio ba c'est longo ba dépense quand tu sur la boye ba dépense ba to ba avion ba voyager mais jomo bato teka CD ata mane nango ke asali donc ba sali duplication na ndenge na ye azoteka ba CD azoli longo mbongo ya fele point nini on est abandonné na kata mboka oyo structure moko boye te zozala pour na ko sécuriser ba marambo wana mais Sokodé ezali hein. Terre, je ne sais pas si Sokoda est là qui mais il faut pas y avoir ça na habite ceux qui bazouaka ba landa ba mamba ba piraterie wana ozomona ki mutazo te ka CD pembe na policier c'est des pirates tu vois donc voyager ça maraté c'est impossible na habité mais ba pays mususu on a peu mona ki ba CD déjà ton ba coffre zobima coffre ya CD zobima zo te ka ma place moko boye donc au pirate on est yango nakata mboka na biso il faut structure mo ya sécurité zala et bana ko sécuriser ba œuvre et quand island la bateau ba sala ba piraterie on a po lobby vie chaka kongo le kana TVT tala songola za hôpital ezo senga ba moyen ba ni tout ça ba tala ke mutasala ba boulot na e ba keka place mo e sécuriser ba mbona ba bimisi mbongo na e ba œuvre ba droit d'auteur na e sunga e de be kunda e ministre twana e azolande la mamna biso ya culture et art et puis avec un peu ko basunga biso ba artiste ton a problème ba studio malongez à rater ba salle mythique passe production kilo ba bralima pena banini ba komala ba kilo ba beta sou bandolete le comment est formidable aux hommes le roi de la forêt mora a che paquet na c'est lui le producteur il a produit album mais ba producteur comment passe comme artiste femme sambongo na moko po à se produire donc na tata na mboko batu balinga musique batu ba binaka bakonzamboka faut basunga biso ba artiste musicien. Nicolas, est-ce que ça soit déjà pétant depuis que kota maison mère ya kota na fait rigoler ce que zalaga bozara bon terme bosolara aza kulutu ex patron to kabona na musala yi etika ina société na ye ngape na mo travail pe mena le roi de la forêt problème ezalate problème ezala poani poni biso ba africain ba congolais dans la kaso mutoki pa muto faut beaucoup pour nani non ce n'est pas ça vie est bizarre aza kulutu maximum de respect. Il faut qu'on dise ma place au outil pour nous aider na oli bosso ezala nickel ngai na onde na kota na wingi awa onde na vendre na le roi de la forêt na comprendre ye ndenge alingela mambo ezala faut ça reconnaissant il faut qu'on dise maka faut qu'on respecte taka pour ma bien pesala quoi donc tokutana déjà tokutana na Roissy tokutana na Kinshasa awa bonjour kitoko normal aya to kabona poane to kabona kana boulot sona moni ya azo ba respect na ezo senga kazo ngo donc Nicodème pour honorer ba vie na biso neti akala souvent ni bo ni mona parler ozo yoka neti ba vie nini yo akala pour to yoka nzema moko une façon ko honorer ba vie batiki biso ouais na yoka noka neti na yoka banzemo ebele nayokaki ntango koyoka balobi na ngai natuna yo selo oyo ozali kolambela maboke ozali nde kolekisa ntango na yo pamba ya sheri tangelanga mboka bakaba mobali nakende na rumba nakutela yo selio nini bakabaka mobali libala wapi omona moninga akabela yo na makusa tolambaka mwasi na nzungu na ye lelo bakabela yo selioli ya solo na nimaka mobali na ngalulaka basi Kinshasa bamelelaka mobali mbondo te epai mobali abimaka ngai na ebaka te nyonso kosalaka esukaka se na balabala c'est l'essentiel. Non, la monier André Ndjega, directeur du programme d'études techniques à CPLI. Oui, ça est bien. Oui, ça est bien. On dit que Nicodème a côté la monde. Eh, yaya. Ngana na lito imoko na yoka ba musique moko na biso bando lenga na yoka. Funa yoka ndeni na okola te na chant. Pokola na chant faut yoka. Oka ba technique de chant, il y a ba corde vocale ne ba vi bazara au travail. Donc na so atana ya yoka na neti nzemo moko na sepela na ya
il y a vient biso nani vient biso nani comme côté nani voilà et orchestre ni ils ont orchestre sakala ils ont na nani na langa stars jenga kate te jenga kate evoloko te ni et nous avons une famille d'elle ah l'oiseau tikana emayo ogi kokona donc on prend dans un bataille yoka donc lenga voilà non ngala na obi senga bien osaka na te surtout nzembo to ema selio bana lelo boye bango te mais siko conflit mo rezo bima Nicodème batum susu entre bino ka ba musicien ba boya ba Gims boya yambaki se am tutu alobi ba Gims batum fo tia bango a part na musique ko ba sala d'abord comme on a bana ba musicien wana bano ba botam na poto ba congolais mais ba ko honorer pe mboka yo lecture ni osaka tango beta na libana mboka ko boya neti ndeni boya ke baza vraiment ba congolais à 100% te ba osala ba musique ba R&B ba nini za ba rumba te bino ba bo sa ba rumba nde bino ba valoriser culture na biso. Pour être congolais 100% congolais il faut faire quoi baya baza no kwa za congolais toibi source nae vejuna janana descendance bana voilà baza ba congolais ba osala la fierté je crois pas des na Gims bien sûr na réseau ya zaleli za réseau européen comprendre nandimité naza wana tambola bato bayebi am so français mais na boye mais même son nationalité congolais tu vois donc ezaka qui a aussi la fierté à musique congolaise ils a bien faut se pela to bimisaka ba nzoko que nzoko mo ba signer ba stade de France bo minele plein c'est bien dazobete la communauté congolaise dazobete la étranger c'est bien mais ça là nga bien ton amona qui bana star bango pe ba star ba grand star dans le monde ça va bien une chance de beta basala minene te na wenge musique à maison mère banda côté na beti basala minene na wenge basala minene depuis na côté wenge poto ya ba concert qui ndela ba Zénith ba Bercy ndezate mais na ba Afrika to beti basala minene donc ba spectacle minene devant foule donc na beti ba concert wana quoi tout est biso. Très bien. Alors, tu vois que Malé maintenant reçu qui ça Nicodème peut-être un mot na ba fan na yo tout ba Hollanda biso de partout à travers le monde. Donc un mot na ba fan bo ko album na bino formidable tolinga bino ya trop bino ndebo simbi makambo bino ndebo chara biso poa ça bino peneza passe la grande public surtout nga na o supplier ga bino na yo beta porte na beta ka kokoko bo ko ga evre bo ko kokoko boka boulot na saleli bino boulot wenge musique à maison mère saleli bino na formidable banzemba kitoko ba mélodie bien donc vraiment soutien na bino ka on a besoin nango à part soutien elo musuto sengeza laté parce que cop oyo senga bato bazala pour ba soutenir pour bato bayoka alors to senga soutien niko de molingo lia mingi nini tenga pena na dama na pena molei bilo oni na lia dans différents dans na kilate on a beaucoup là. Yo ça na route. Ya mapondu. Biso yango wana ba mère ba kolisa biso yango mambolongo matamba ma yubika ndezala quoi donc yango ndeka donc nazaka pena complication mo lete na dama tout. Distraction na ndako zakani. Distraction na ngana tala ba série romantique na play hermobo na biyemba. Do biyemba donc zozonga boyembe bo distraction na yango wana. Déjà dessus na bolingo bon c'est ça nango relation mo ya ba venture na ezango décide na amour ya ndeni ya mwasi na mobali na bolingo na ne mwasi na mobali ko te ba de belé ba revara o mabe te bon naza pe jara mibala mobulu te bon bilinga pe na sala ngo pe moi trop te bon on est singa bato balinga trop ba kutana ba kuwana donc ngam suna linga une fois deux fois mais la relation sérieuse la relation pena sérieux donc non bandeni rien que mutu pena ngana pesa ntima bo pena ki ya décevoir ngana mte ndesi depuis na pesa mère ba petit donc qui toko nickel ko mboka na yo RDC et représentera ni ne pas na yaya nazala kata na kwani ya monde
na calquer bien ero na beta tour na kenanga bandala na lemba ero na koti kauka. Donc Congo c'est mon pays, j'aime ça, j'aime mon pays. Nasa congolais atana kimi kili ndenge nini na ukaka posa mboko obule pina na sumba dendo ya modogo mbiaka na kwanga dendo na kwanga so ibisanga susa na Australie ben États-Unis dendo na kwanga okozo no yango mais za nemo ya modogo ndaso tumba na tono te nous est différent. Est-ce que c'est important que musique il faisons à la poto ya to dire wana te ya point ni zonga te elo nyango sila te elo pe ko sila te bande on a biso wana balela ndu l'effort bagana ba raison na bango batemi la mambona to boya yango te mais quand même babu ma culture te babu ma culture te culture fezala ndu le fait beta mara batu ba bakotaka et ça la biso bien surtout beta bando le bongo et puis na pesi bina message batu ba soutenir bande ko bako silika batomboki mais to saka biso tout bana Congo moko libota moko ka Congo alors ndule Ivoirien zo no beta na salle yo Congolo ki plein Ivoirien beta msu na Zénith plein Gabonais on a ni plein Nigérien plein yo Congolo ki ko ndule ya Ivoirien siko yande ko na zo beta obu ya beta ça fait mal bazar na raison na bango o baté me la mambona et puis toi acceptango mais quand même et là on si la te ba desira ta moi singa ça bien maximum na respect de na ba combattant tout au bana mikili maximum respect na bango ba bomela biso ka moto to bande ko na bango ba salwana eza besoin na biso to tumbola encore culture na biso ndenge ezala ki liboso ba salwana to minene wana ba besoin na biso to kende ko beta. Un mot pour l'émission. Émission super formidable. Boucha biso ba poa to na ba larté. Tu vas balarti, boucha biso ba poa clip boya on nze moya Nicodème maison mais o chebeta ka izaka te fo benga pesi mo mukine ko beta donc promotion ils a paiement. Pour faire la promo faut avoir l'argent. Auto clip na lelo et puis au beta malanenga mukete. Merci beaucoup. Émission Kitoko, merci na ba question na yo, bato balandi biso pe na sengi mo ba grand merci quoi. Voilà. Merci Nicodème. Merci. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Moi, je pense qu'on a besoin des artistes comme ça. Nicodème, ça date. Et on ne te voit pas à Pambate. C'est un artiste, Botia et Poua.